Et sali qui est comme les bons malili parce que pour vina biso ba quinoa ils a pas si mingi na revendre sika moko na botali la kaka papa na botali la maman biso ba quinoa surtout pour na biso ba quinoa to yebaka eloko nini oyo to yaka kosala na mokili c'est moi mayele pour na sala moi mutu moko kosa te boy te mutu aza sain azate mais faut que ça na moi logique moko moi muke nde sala ka mutu akende liboso batu baye mais soko tie kaka mbongo liboso vraiment ekozala bien okozwa mais batu tango bakoya ko comprendre yo okotika la yo moko toyebi gouverneur na biso oyo abimi aza mpe kinoa lokola biso aza mpe bayike oyo tozalaka na bango na 1997 ntango bandeko bayaka koenvahir biso ye mpe azalaka tolie nde tomboka poso etekelokwa moto auti soki wapi amona mboka owi amona mboka bino bozoyeba te akola na poto te atangi na baekolo oyo kaka oyo eza awa atangi kaka na baekolo ti lelo oyo akomi lelo gouverneur to soutenir ye po aza kinoa lokola biso to soutenir ye po asala makambo malamu bamisusu mpe bazalaki bagouverneur bazalaki bakinoa mais lokola peut-être ye te mais ye mpena aza kinoa atangi na kini akoli na kini ti akomi gouverneur na kini kaka. Fabien Sali pour Molingani tanga masolo boucle. Merci chers téléspectateurs nenge bozalaki ebele ya kolanda magazine ya bino Lingala News oyo la kabino actualité ya solo. Fabien Sali pour Molingani tanga masolo boucle. Vraiment kaka nenge tolobaki tokolukela bino numéro 1 munene oyo na kati ya RD Congo penza oyo soki asali bulo na e vraiment ezalaka kaka danger. Penza tolokeli bino maître Lebo Malili vraiment yé a na kati ya Kinshasa pe na RDC azali kosunga batu pe azali numéro 1 na kati ya RDC mbote papa Lebo Malili. Bonjour. Penza barakin basengaki penza babino baboko ezoleka vraiment Lebo Malili photo mona e photo lukae penza tolingaki o expliquer biso nanu vraiment ndenge ni penza ti lelo okoma Lebo Malili. Bon eloko esali ke ngana koma Lebo Malili parce que pour vina biso ba quinoa eza pasi mingi na kovanda esika moko na kotali la kaka papa na kotali la mama nde yango moni etindaki ngai ke nakokotalaka mingi te nde yango moni etindaki ngai ke nakoma Lebo Malili nake koluka esika oyo ke namoni nakoprendre métier moko boye lobi nakokoma moto nde yango moni etindaki ngai nakoma Lebo Malili. Vraiment ba o bozotala biso Lebo Malili penza yeyo ndenge Carlos Boudiaki na kati ya Paris alobi penza nazoyoka basango ke mutuka soki ekoti kaka neti mikili vraiment Lebo Malili yeyo Lebo Malili betelep sono du solo obanda ndenge nini. Bon nabandaki élève nabandaki koyekola tukomba élève nyonso ndenge balingaka koyeba métier ndenge nalingaki mais ezelo mona oloba boye omoni biso bakinoa surtout mpona biso bakinoa toyebaka eloko nini oyo toyaka kosala na mokili mpona nga namonaka biso bakinoa toyebaka eloko toyaka kosala na mokili te mais nakosenga lelo napesa bino makanisi toyeba eloko nini oyo biso bakinoa toyaka kosala na mokili mpo nga mpe na kinoa nazalaki loko ya bino mais lelo nakoma Lebo Malili. Comprendre? Vraiment Lebo Malili tongite ba effort nini penza ozo sala ozo mona tina bangola bazo benga penza Lebo Malili pe lisusu to mona ki gouverneur na biso oya bimi atali Lebo Malili aningisi mutu penza yipsa biso non ne to moni sentiment wana o le gouverneur
atali benda ningisi mutu asepeli penza le bon malili tozo baté ozala mona bon mo bo bakina ba moi bor moi sena singa luketu benini eloko na kosenga to lingana musala lokola to milingaka yango moni bato bakomi kosepela parce que pona lingi musala na nga lokola ndenge nga moko na milingaka nde yango moni lelo bato bakomi sepela parce que pona tie musala na nga liboso na tie sérieux na tie teke no so na sa musala funa lekisa mwa mayele funa sala mwa mutu moko kosa te boyi te mutu aza sain aza te mais faut que ça na mwa logique moko mwa muke nde salaka mutu akende liboso bato bayeba ye mais soki otie kaka mbongo liboso vraiment ekozala bien okozwa mais bato ntango bakoya kocomprendre yo okotikala yo moko vraiment botala ndenge mpenza le bon malili abetaka mosala yango dada vraiment na kati ya elema oyo botala ndenge le bon malili mpenza na ndenge asalaka mosala na ye na elema oyo réalisateur na biso Olobi Chris Misapia Pembe Chris Bantule penza atela biso elema oyo totala babina sali pour ngani tanga masolo boucle tala fini penza ya kokende poto po awa dozwi deja occasion penza ya kozala na le bon malili awa soki oye na mutuka na yo penza kaka ndenge kaka ezalaka na poto mpona komona le bon malili ezali mosika te mpona komona le bon malili ezali mosika te na face insiti bokuma oza mobimba pe okomona le bon malili vraiment ye moko wana azali akosalela yo mosala kitoko pe elengi penza kaka ndenge ezalaka ata voiture na yo ekotaka susu malili te oyena le bon malili akozongisa ngo ndenge basalaka ngo na poto awa le bon malili deja agania pe alonga makambo yango po awa abetaka ngo dada na mosala malamu oyo le bon malili asalaka bapesa diplôme de mérite penza kolakisake le bon malili vraiment azali maître ya mosala oyo ya kozongisa voiture malili awa na kati ya RDC Congo yango biso bapandisango tolobi le bon malili kaka vraiment yo nde zala na yo po yo nde le bon malili ozongisaka malili ya voiture na kati ya Congo bapapa pe bamama bazalaki baloba te boyoka ndenge balobi na micro ya Lingala News malili wana malili ya Congo awa ezalaki bino lokola volcan ntongo ya koti Canada toni na zabu na ntambo na baglase akomata wana pena fin kokolo nango merci papa chez le bon malili venu bukama direction major na lingwala aza climatisation chez le bon malili mingi nyonso oya kotisa malili chez le bon malili na lingwala tala ndenge mosala awa ezobetama dada na yo moko ndenge oyaki okobima boye te mpo le bon malili azali kaka le bon malili awa na RDC numéro 1 le bon malili kaka ndenge ezalaka bolanda ndenge alobi na micro ya linga awa nga monsieur le bon malili bino moko boyebi naide bino mpe mingi na misala oyo boyebi na style elo nazokoba kaka nazokoba kaka mais sikoyo nalongwa na wileri nakomi awa na avenue Bukama afasi na institut Bukama nazali wana na direction ya major naza wana na numéro 193 na moko le bon malili naza wana soki boye nasala bino kaka nde nasalaka bulo bino moko boyebi aloba mingi eza te seke nini ozalaka nango mpo mpenza baolela le bon malili so baye awa poto kuta ekosa mais seke eza kaka efo koyeba eloko ozosala mpe fo olinga mosala na yo lokola ndenge yo moko milingaka honnête sala o bien mais tomoni vraiment bapesi yo diplôme de mérite mpo awa na kini mpe na RDC oza kaka yo moko na kotia malili oyo ya eto na bavoiture ya bato bon bapesi ngango parce que mpo naza honnête nalobaka vérité na mosala soki namoni pani eye na ndenge eyeli na osala yango na ndenge eyeli na obakisa pani mosusu te ube nakosela pani mosusu na osalaka pani oyo ngai nakotina motuka na yango wana bapesi nga dimérite logique
message au balabato bazolanda bon message on a le balabato bazolandanga surtout so kozosala musala linga musala na yo lokola ndenge yo moko milingaka bato misusu bakoma kolinga misala te bakoma kolinga basi mingi ke musala atete so ozolinga mwasi mingi musala otie pembeni ekokufa donc linga musala lokola ndenge yo moko milingaka esala otie makasi mpe ebakisela yo mikolo mpe kobakisela yo kilia tene nde yango wana seke nango kaka linga musala lokola milingaka eza lokola biso mpe bakongole tolinga mboka na biso ndenge biso moko tomilingaka eza biso bien mboka eke liboso yango wana le bon malili ça va mpona kozwa lisusu tozonga moke mpona kozwa wapi okozwanga kaka na bukama na face antenne na direction major so obimi kaka direction major okomi wana le bon malili ozwanga naza na ngaka wana na direction major na commune ya Lingwala na commune ya Lingwala na avenue Bukama bongo bato bazolanda mosika ya contact na yo numéro nanga eza 085 45 85 536 papa mama esengeli kotala place mosusu te awa na fasi ya siti bokuma lebo malili azali na ye wana mobima okozwa ye wana ple wana facile à jouer penza lebo malili penza lebo malili sauver oyo ya RDC aye kosauve RDC po na malili na kati ya mutuka kaka ndenge ezalaka lokola Vancouver. merci ndenge botali penza élément oyo ya lebo malili kaka ndenge abetaka dada mais bon tomoni wana penza dada oyo mais tomoni mpe bato balobi bakourage oyo mpe lisusu okoloba nini bon eloko na kosenga na bandeko na biso bakinois eloko ya liboso toyebi gouverneur na biso oyo abimi aza mpe kinois lokola biso aza mpe bayike oyo tozalaka na bango na 1997 ntango bandeko bayaka koenvahir biso ye mpe azalaka toliene tomboka poso etekelokwa moto auti soki wapi tozalaka amona mboka oui amona mboka bino bozoyeba te akola na poto te atangi na baekole oyo kaka oyo eza atangi kaka na baekole oyo ti lelo oyo akomi lelo gouverneur tosoutenir ye po aza kinois lokola biso tosoutenir ye po asala makambo malamu bamisusu mpe bazalaki bagouverneur bazalaki bakinois mais lokola peut-être ye te mais ye mpena aza kinois atangi na kini akoli na kini ti akomi gouverneur na kini kaka azalaki na poto te babengi ye te ke oya kokoma gouverneur ye tozalaki na ye tolemi batomboka tokende ye tina basimiti donc tobeti ne babale tobeti ne babile tout ça tozomona kaka ozoloba gouverneur kombo nani Daniel Bumba voilà gouverneur na biso ya ville ya Kisasa ya sika gouverneur ya Bogar oyo pati bantula loba gouverneur ya Bogar Daniel Bumba oyo na nsima na ye mpena otali edi yele molakisi ndenge naloba ye mpenza ezalaka danger mpe ezalaka kaka danger lebo malili yeyo oyo mpenza baye batali na biso moko na presse tozoloba non mwana mobali oyo vraiment azosala ya mingi na Congo mais tomoni mpenza badiplôme de mérite epesami betele biso na liso ya diplôme de mérite mpo oyo kote oyo mpenza bazwa te mais mpona nini baponi kaka lebo malili bon nakoloba boye eloko ya liboso biso bakinois tolinga mosala lokola ndenge tomilingaka ezala te so bapesi yo mosala ozosala yango na esprit moko ya boudation osala yango na esprit moko boye soki ndenge nini donc même patron oyo aza liboso na yo ozobude siko ntango ozobude omonakeka yo ada te non linga mosala lokola omilingaka toyeba eloko nini biso bakinois toyaka kosala mingi na kati na mboka na biso oyo tomiyeba mpo ngai nde nasali constant banda na ye Kisasa na 2004 naye komonake biso bakinois toyebaka eloko toya kosala na mokili te tomiyebaka te mpo oza motu moko boye olamuki na ntongo ozokwaka no ndenive tiangati soki apesi yo te osilikeli ye ekomotonga mipanzi vio wana tala ndenge nalaka vio wana mboka te moko boye mais oui aza mboka te azobunda azotala ke no nga na mboka te nauti na molili biso bakinois touti na mwinda
tellement touti na mwinda bango ba uti na mulili. Donc tout ça la différence moko na bango mais bango ba leka biso mayele parce que pour biso to laksa lumière na biso te. Tozonga ara toujours sima na bango. Yango moni bango bato mulili babimaka liboso na biso. Pour biso bata mwinda to comprendre mwinda na biso te mais to na mwinda na biso esengeli to ngengisa mwinda na biso. Tomilinga ndenge tomilinga aimer nous les uns les autres ezaka ateke no pona basali na nzambe ezape pona biso bato tozotambola na mokili o tovandi esika moko tolingani te donc tozaka la haine omonika muninga boye omonika muninga selelo ka malamu yo poko mosala ngo non yo poko créer lo mususu ezaka ateke lo muninga ko moteka mapa yo po ba nosala mapa non yo poko créer lo mususu lobi pe bato bakumisi yo. Comprendre? Donc tomilinga musala lokola tomilinga. Pe biso bakina tomilinga ndenge tomilinga parce que po mboka eza ya biso. To na mboka musu pardon. To na mboka musu to okende te. O comprendre? Tomilinga lokola tomilinga po mboka eza ya biso to na mboka musu to okende te. Po lelo so taneti lelo na 2 jours passés na oteki ko kende na Kutu ni mushi. Si on a moi le bina ngana kende tika na keko tika azaka na boutique na yemoko boywana. Yesu tuka boy. On zo ya mon frère na ebisibi no bandeko na nga esalinga na yoka kango me nde na mona kyango esala nga pasi nzoto malibi. Chez de pou. Bamsu basi banzeta maboka. Bamsu basi ba machette bazo kotela batu na bakati ya bandako lokwa batu moko bauti mboka moko boye ba okota siko biso ba peuple oto za na kati ya venu wana tokomi kokima tokomi kokota na bakati ya bandako siko yezo kimo zo kota na kati ya ndako soki ala ndoti na kati ya ndako abeti yo monte gokufi mi prendre en charge mutabongo to bomoni azo menacer ba mama na bino pe boza ba jeune bozaka ateke pona ovanda bosenga batu balar bozaka ateke ovanda pona kolobela makambo ezanga tina lelo soki biso to se prendre en charge kisi wana ekozala ya ofele pona biso mais tozosala yango te oke na hôpital obeli ozengi mbonga kisi okufi oke perte yo mutu nzambe atindi yo na mokili okende okufa mpona aspirine bandeko na ngai tozonga mpe batuko tozonga mpe batu toyeba eloko nini toyaki kosala surtout biso bakinois totika bolembu totika kobanga totika bolembu toyeba eloko nini tosala tolinga mutu soki asali boye ofingi ye kofinga eza solution te koignore mpe moninga eza solution te ofingi moninga otongi yakoto nini te bongo te omoni mokonzi nasalaka bien te mpo nini apesi yo te mpo nini asali ye boye te efo tomiyebaka eloko toya kosala na mokili mpe tomiyebaka ke toza banani eloko esalaka ngaka pasi na comprendre ke biso bakinois tomiyebaka eloko toyela na mokili te me mokolo tokoyeba ke ndenge toyaka mutu akosakana na biso te tokokoma liboke moko mpe tokozala dignité donc nakosenga na biso bakinois tolingana totika la haine totika kotonga totika kimanzatisme oyo tozalaka nango pesa ngai sombela ngai so napesi yo te okomofinga ngai yango moni nga lebo na boya na nga makambo wana na créer na nga maison na nga lebo malili tindo moni baye bapesi nga dimérite mpo nazwa mosala na nga au sérieux nalinga mosala na nga ndenge nalingaka mwasi na nga na bana nde yango na baye kopesa nga dimérite nde lelo mpo moni lelo oyo bajournaliste bakomi kopusa na pembeni na ngai parce que mpona bamoni ke naza un homme sérieux yango na kosenga na bandeko na biso bakinois toyebaka eloko toyei kosala tolongolaka eloko oyo tobengi critique epai na biso bakinois ekóma lokola mai ya kosukola mais critique na mokili toboyi te ezali mais lokola ya biso bakinois eleka mingi mpona nini tomipesaka na bato donc yo ozomipesa na mutu ozomitala ndenge yo oza te opesi kaka nga so na mungi na ntongo totoki ngani mutu apesaka ngai bosko totoki ngani ozala te okende epai ya nani okobima na nzela okomi ta mokonzi wana moyini yo ozofinga ye moyini mais aza na ye bien azoyoka yo kutu te aza na lese yo nde mibongisa ndenge ozaleli
O comprendre yango moninga na koma na nga lebo malili pona boy na ngai kotambola kolanda batu na sima na mi créer loko na ngai pona sunga mwasi na nga na bana na avenir na ngai. Vraiment ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine ya bino Lingala News oyo elobelaka bino penza ba actualité ya solo boti koyoka ndenge penza ye moko DG ya Lebo Malili oyo tozana ye Lebo Malili yeyo penza ndenge alobeli bino vraiment kaka ndenge ezalaka pe tozopesa bambote mingi epai le gouverneur à Boga vraiment na kata kin yende penza azobongisa pe akobongisa ya danger kini ya sika kini ya sika o babi penda geno kini ya sika Lebo Malili ni tozonga na mwa liboso muki obandaka penza na banini ni oyo boy batumbala mo kaka Lebo Malili pe ba otikela yo diplôme de mérite nga na bandi musala ya foi na 2004 na bandi musala ya foi na 2004 na bandi yango na New RK Cool atelier ezaki kota Bodino na Kabambar na bandi yango wana maître na biso Jackson Mavila azaki kosala na CFAO azaki tobana omona na mingi ka chaque samedi bao bayebi Jackson Mavila ti lelo azali na Afrima abanda koya kwa pa na biso mingi mais abanda kotika même petit na ye Simolika ngani le même to banda za na ye sur le terrain abanda ko télévision azali le chef du garage mais ye abanda koya mingi ba samedi po na Afrima samedi ba sala raté nda banda koya mingi ba samedi to banda ki ko travailler na ye mais to banda ko travailler na mokita na ye to banda ko sala na ye yo wana nde muta apesi biso mo ba idéologie et tout se comprendre ba ke fo ezanini ko vivre na kilia ko yeba ndinga osolo na kilia ko yeba réponse ko pesa kilia soko moni ke loko ekoki na yo te ko kamata ni mbongo wana te po boko swana potango moni ko koki osala te lo bate moni ke mbongo eko simba te au moins to tika au moins okende oluka mkolo mbongo ekokoka oye ezati ke Lebo mona ba mettre mususu me wona olekisa shida wona olekisa plan olekisi shida mutake place mususu bani fozo wanano yo beta na ba calcul mais oui ozwi yango mais ce que tango ozwi yango tango komo sala ekokite échauffer mutu okomo kosa ota mani la ce que tango kosa mutu là déjà on comprend parce que pour yebi akenda ide sika mususu ba pesa ke da prix moko boye yesi yebi yango mais aholobela ote take kilia po kilia mystique. Voilà. Qu'il y a mystique. Attention pour ça à koyeba parce que pour batambolaka. Zomon. Akena ki déjà siga mususu, ba PC déjà pris un mususu autant. Est-ce que pas no amekio, yo parce que tellement ozali na besoin bongo sani. Obeni kaka. Obeni la. Tango komo sala ekokite. Tango komo sala ekokite. Tango ekokite okomi mona siko okomo kosa kilia. Tango komo kosa kilia okopaje maître okosa ngai. Fala lo balanga ka mongo ekoki ete mais oko sanga siko kilia tanga moni ke oko sai abandi siko ko seré te o sala na pesa ko mbongo langa o mani bila ko ba biyibi abimisio siko yo mutumoro bo tina kwani pona ni lokoso ya mbongo ngobi mi tina ko na bana na bani misala nga depuis 2004 ti lelo tina zi brevet na kota na ataka choté oh mais oui batemo baza kilia moko ta ya landanga yo le bongo na ngai na jimuno tinga na bongo ngai ne na vanda na télé na nga so ne avanda na télé nga soko yo na mutuka no yo na mbongo bon na osala musala na persona garantie na bon moi ne na sala musala na persona garantie à 10 jours surtout sur la salle entretien garantie à 10 jours pour nos observation so moni problème au seni oui na couranger so na moni que problème ane ya makasi na expliquer talo moni to sala ki boy mais problème au côté to komi yango te yo mon père muto tala ti ya solo mettre na raison problème o yango te faut na binisa mbongo pour to avancer yango bana kin penza bolanda exemple malamu oyo Lebo Malili azali nango moi conseil na bana kin ba bolanda biso exemple soki mutu ayo salisa eloko pa na yo bazala tana esprit oyo za nango kin egezala penza bien kin egebonga na ndenge ya makanisi oyo bona conseil
eza bien conseil bapesaka kaka na bato balingi koyoka bayoki oyo mpe balingi koyoka te mais mpo na biso ndenge lelo mosala maboko na mboka na biso eza esu na valeur te na ndenge nini na mboka na biso mosala maboko muta mosala maboko aza na valeur vraiment te aza na valeur vraiment te parce que mpo lukuta eleki biso mingi omoni biso bato ya misala maboko tosisi valeur na biso parce que mpo lokuta eleki biso mingi kili ata yepa na yo aza siri te ata azopesa yo mbongo omona bate bokena leki na nga mais oui parce que pour aza souci te ake kote bakosi kili mosusu aoya okutake no pesa nga mbongo pesi mbongo na osomba pièce oyo kaka pièce na ye wana yoki obaluki kaka na nsima oyo tieme obosani ke kili wana atiaki yango sine eloko esalaka biso mpasi mpo mingi batravaille na bakompani te soki olingi oyeba makambo na oyebiso mingi ezalaka na bakompani okoyeba bimisi pièce don okorepare osani okochange nga na kochange bon lokola okochange pesa wana bapesa wana batali batie sine surtout bato baza na matalité wana baindie mpo nga na travaille na baindie trop baza na matalité wana okorepare ona okochange kende okei na pièce bapesi yo mpe mbongo kaka pièce wana ntango oyo ozoya ozongo tia kaka pièce wana ntango oyo ozongo tia lakisa nani oubie bakotika yo otie yango ntango osisi kotia yango bayebi soki wapi pièce oyo ya réserve oyo olongoli o te omoni ebe non oyo pièce na biso yango so otie tembe ya signe yango oza moyibi babengi yo mbamo moyibi mpo bacomprendre yo mbala moko binité na biso batechnicien esali nini ekiti binité ekiti babi batechnicien baza moins série batechnicien baza moins série à cause ya makambo wana nde moni ke ebebisaka baréputation na biso c'est ça mpenza kaka ndenge tolobelaka biso awa na lingala news mpenza actualité ya solosolo vraiment ndenge bolaki tolukela bino les bons malili oyo mpenza numéro 1 ya RDC na fois numéro 1 ya RDC na malili vraiment les bons malili les beaux tokomi na biso koechite mwa maloba ndenge bazolanda biso mais maloba na nga na kolobaka boye topesa gouverneur ya ville ya Kisasa chance etaki aza kinois abotami na kini akoli na kini topesa ye chance atravaille kini ya sika topesa ye chance totika kolobaloba totika kolobaloba mingi te totala moninga asala mosala nde tokoyeba so tomoni asali malamu biso moko tozali wana tokotia bapoint mpe nga namoni deya bapoint ezali pas gouverneur bapoint ezali deja asalaka deja mosala eloko nayebisa bino aza mutu moko azalaka na bato alingaka deja bato po tomeki mwa moke deja tomoni ki azalaka deja na bato alingaka bato alingaka mpe lokuta te voilà alingaka toujours nzela boye paza jeune akoli na kini ayebi paso biso mpe bakino toomona ye paza kino lokola biso mais bato mingi bazoyeba te aza kino botika kosala erreur aza kino lokola biso abotami awa akoli awa azwi mosala awa donc eloko moko te oyo ekochape ye donc nyonso tu ayebi yango oyo nyonso eleka na kini kobanda bane wana bino boyebi ye azalaki topesa ye chance na papa edi yeli topesa bango chance batravaille bango mibale papa edi yeli mpe nayebi ke aza socialiste makasi nayokaki deja mais nayebi ke bakutani bango mibale basocialiste donc nayebi bitumba wana nayebisi yo bato wana mibale nayebi te totala bango topesa bango chance kini ya sika moka koswa bana kini ya sika moto akozwa mpenza ye tolobi gouverneur na biso mpenza ndenge kaka azali ndenge mpe aosalela kini na biso oyo gouverneur na biso ya danger oyo mpenza soki alobi biso nyonso toyokaka mpenza tozalaka kaka na molongo tomi koshite mwa bambote epai ya bato mpe naopesa mingi mwasi na nga mama bana na nga oyo amerite kozala na ngai ti lelo tozalaka na ye mama mimbombo mama mimbombo napesi yo mbote mingi
na bana na ngai Suprême Esta Dieu merci Iriel Mayel na pesi bino mbote mingi nga papa na bino nazolobela kaka bandeko na biso po bazala na mwa matalité bayeba ke toyaka kosala nini na mokili nga susi na nga onga na nango biso bakinois toyebaka toyaka kosala nini na mokili toyaka po kufa na aspirine ezangi yo na hôpital to toyaka po totombola kita ya mboka na biso to toyaka po tozala bamandia po biso bakinois bakoma babenga biso kaka bamandia. Oui, bah on a raison parce que pour mon anaka, et mon anaka même à toquer partout et mon anaka to bimaka ba mandia, mais na osenga ke baloko, donc la qui nezo comme un sika. Tout le monde a toujours une mentalité à sika. Bah mon ami so peuple congolais, peuple quinois a chanté moi makanisi. A compter na moi idéologie moko boy, il y a respect vers nzoto na ye. Et nous on liboso, tout ça la respect na nzoto na biso. Nzoto est cher. Nzoto bino bakinois bomo neza chere pesa valeur mais to néglige yango pona kokoma mandia to néglige yango pona kopa masanga so babengo yaka tokena mena masanga okembang pardon tozonga batu age ezopusana tozalaki na 12 ans tokomi na 12 ans tozokende tant de gens sont oh lobi nango wera 0 à 40 à 45 donc ndebelanga bakinois pardon toyebeloko tosala toyebeloko toyekoluka na mokili toyeba mpe eloko na kosenga nde toza boye soki biso bakinois tolingi tovote depute abimeli biso towela mbongo te tovandisa ye totuna ye toboyi te biso toza na droit ya kovote yo biso toza na droit ya kovote yo parce que mpo ozali député mais yebisa biso projet na yo député wana so bayebisi biso projet na ye so tomoni projet wana eza kitoko tovote ye so tobanda ovanda na ye aveni moko tovote soki abimi achange esika abandi kolobela biso te toza mpe na droit tokeyebisa mpe bakonzi ou bien toke mpe na parlement totelemeli ye ntango akota boye pa papie ye biso tovote ye ti olobeli na biso ke olobela biso mpona po biso tokanisaka depute mpona abongisa nzela te azolobela biso nde makambo ya mabe pardon na kati bino maloba te nalanda information moko boye na France un député aotambola na vélo bavota ye bavote loi na parlement député wana azotambola na vélo azolanda bato na ye oyo bavotaki ya ye otuna bi papaki nani papaki ngani tala loi moko ebimi kuna na assemblée omoni ndenge nini tovotango te tovotango te abaya ndimi abi vote a noté ake kota mosusu a noté ake ye moko sikoyo asali vote na ye moko député atali abi bato babise bandimi lwa wana seke nga mpe kote na okende na kondima yango mpo bato na nga deja baelete na nga bandimi yango nga mpe na okende mais oyo biso bayeba kotuna biso te basalaka na ndenge na bango tobetelaka bango kaka maboko sikoyo ebongo miso tobetelaka bango kaka maboko parce que po biso totundaka bango etat de projet na bango ya société te c'est ça yango tobetelaka bango maboko azokende na mutuka vitesse bolande kikiki aboti moko papa soko obeti libako ozoki estce akomemi na hôpital aomema opete ozonga na ndako charge wana nyonso ekomaka ya papa soki papa aza te koko soki koko aza te bamasa masa mela aspirine oyo masa tia nini oyo kamula boye sala boye mbongo hôpital mpe eza te toyeba eloko toye kosala biso bakinois pardon naosenga na bino toyeba eloko toye kosala okomona bato bakosakana na biso te tolongolaki mandia oyo toza nango bato bakoso nalobi na ndenge mabe ebe eskize nga me nalobi parce que mpo eza oyo nga naomona na kati ya ville ya Kisasa mpo na biso bakinois mpo nga na grandi na kini na grandi mpe na village na vivre esprit du village na vivre mpe esprit ya kini yango moni nazopesa bandeko na biso conseil parce que mpo namoni mpe bamatiere ezali non tolobi te mais toloba kaka etake bango bakoya bavisite tokoloba kaka. Merci penda chers téléspectateurs ndenge kaka bozali kolanda émission na bino magazine Lingala News ndenge elobelaka bino penza actualité ya solo mais bomona lisusu élément oyo ya lebo malili tolanda
babina sali po ngani tanga masolo boucle tala fini penza ya kokende poto po awa tozwi deja occasion penza ya kozala na lebo malili awa soki oye na mutuka na yo penza kaka ndenge kaka ezalaka na poto mpona komona lebo malili ezali mosika te iadike ekesalama te awa na esiti bukama okoti na veni bukama awa numero 193 okomona penza lebo malili aza wana penza awawa soko okoti kobima na yo poto penza na malili lebo malili kende na yo papa po biso awa topona boyo ezalaka nde boye mpe okomona lebo malili vraiment ye moko wana azali akosalela yo mosala kitoko mpe elengi penza kaka ndenge ezalaka ata voiture na yo ekotaka susu malili te oye na lebo malili akozongisa yango ndenge basalaka yango na poto awa lebo malili deja agania mpe alonga makambo yango po awa abeta yango dada na mosala malamu oyo lebo malili asalaka bapesa diplôme de mérite penza kolakisake lebo malili vraiment azali maître ya mosala oyo ya kozongisa voiture malili awa na kati ya RDC Congo yango biso bapandisango tolobi lebo malili kaka vraiment yo nde zala na yo po yo nde lebo malili ozongisaka malili ya voiture na kati ya Congo bapapa mpe bamama bazalaki baloba te boyoka ndenge balobi na mikro ya Lingala News malili wana malili ya Congo awa ezalaki bino lokola volcaton ya koti Canada toni na nzambe na ntambo na baglace akomata wana mpe na fin kokolo nango merci papa omoni ndenge nazali wana otoka ti lebo malili ende solution moto akala oyoki donc qu'est-ce que je veux dire eza atelier moko mpona froid ya mituka ya mituka solution ezali awa po non seulement asalaka malamu mais expérience mpe ezali yango omoni entretien pose ya kobakisa nani freon nini lebo malili nde numero ya suka ata ezalaka te ye akosalela yo mutuka na yo kozala na malili. Voilà tout ce que je peux te dire. Eza maison ya froid nayaki bongisa mutuka po ye nde awa na makambo ya froid pena ya mutuka nde toyoka basango nga mpe nayoka ngo mpa mutu atindai nga awa na meki na ye na mutuka namoni pena sava awa pena soko ye malili ya mutuka ata ezalaki ndenge nini soko komi awa c'est bon. Yango nabengi bato ebele boya awa na avenue Bukama, mais eza na avenue Bukama chez Lebo Malili ye penza nzambe ya froid